site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Batougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos sim sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamou Attaquez, chérie, Yari Idée, Kongolegi Balisa mwana mokati mbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokati mbile Johnny Pelé Pastoral Babuba bakata mbile Kongole mamosaka Mayebo Loso Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Teresa Bilenga Elengi ma Grâce Misi la sexy Elengi ma Kongo. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi, vas-tu de l'Afrique et des ponts canailles Mituka, ezokoma. En Afrique, nyonso. Ezra ba carton. Nyonso na ba conteneur. Talaka na minito yo. Eza grand mango. 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Boya bandeko. Tosali yango ya biso moko. Balokoka. Eza ya biso moko. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout, à travers les pays, à travers le monde. Aimables fidèles internautes du site www.congo Elengi, j'ai le réel plaisir aujourd'hui de vous présenter comme ça cette émission Jardin des Stars, une émission des chroniques musicales, une émission qui va parler aujourd'hui du point de vue artistique et pourquoi pas culturel. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous et pour vous. Une émission qui vous ressemble. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'aurai à recevoir pour vous, comme invité spécial dans cette émission Jardin des Stars, bien sûr, à la personne de Sonia Evoloko, une actrice. Oyo. Et aujourd'hui, cette fois-ci, Nakata Kinshasa, Aye, Nakati à Congo, RDC, à Zongelimbo Kanaye. Et de redécouvrir ensemble avec vous ce qui est vraiment Aye Nabiti Nini. Le temps pour moi de vous remercier pour votre attention particulière dans cette émission Jardin des Stars. Merci pour la confiance et merci énorme pour la fidélité dans cette émission. Comme je vous avais dit tantôt au début que j'aurais à recevoir pour vous l'actrice, donc Sonia Evoloko Otozana Atro Beta Masolo Balbi, Ali Karapan Pamba Tena Bémission, Azamwara, vraiment Azamwara, sous l'assistance, il y a manager, big manager. Je vais citer les noms car il y a un manager qui a Sonia Zalaranani. Il y a déjà en Belgique, basé à Koningana. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonne. Bien. D'abord, soyez la bienvenue dans Congo, RDC. Bon, a besoin surtout. Merci. Ok, voyage l'équipe bonne. Moi, l'équipe bien. L'équipe très bien. Trop même.
Voilà, bandeko belé ba otala biso enseignement parce qu'aujourd'hui tu as découvert quand même le rebond maman et pas ya Sonia. Bit ya voyage nous la carte ya Kinshasa, ezanini, tu es belé okenda ki poto et ozongeli biso boye, c'est dit à quoi? Na otala binoti. Nega na tala bino c'est tout. Non, solo na bandeko kuna. Na tala bino bandeko langa, ba o na ba linga Sonia, ba fanatique Sonia. C'est moi micro Sonia Zaki sous na binoté na mon abino na la famille. Est-ce qu'on peut découvrir que ça fait combien d'années on a Katia Poto, on a Katia Europe, combien d'années? Presque 5 ans. 5 ans. Ouais, presque 5 ans. Voilà. 5 ans au Sali Libanda. Tikangana kotamba moko na masolo na ngai parce que nous avons appris que Sonia l'air anyataki poto wana elle a y a parlé na bande qu'on a vu sur na différents sites où ya poto que ndena na poto awa na rome alanga te dans zonga mais quand yo moko ebisinga que no sali 5 ans on se mona te que par rapport ndenge yo moko lobaki na écran et c'est bien si peut-être bon quand des balobi wana na lobaki na yaki na zonga mais compte tenu de la réalité, nous avons des familles, des amis, balobi na que non, koko yo zonga boité, yo zamu tumo bouja trop. Vanda kaka ozelo robisson sotozoa awa et bon ozonga mais c'était difficile à accepter ngo. Pour na mona lokwa neti bloka ingai mais par après na yaki ko mesa mais c'était pas facile pour na s'adapter mais na yako mesa na ti de nzamba sungi. Voilà, et ça, c'est circonstance, qui n'a pas une année, à 5 ans, mais quelque part, Sonia, Evoloko, orgueilleuse, Sonia, Alingi, s'équipabiliser, Moko, Kozala solitaire. Est-ce que Yomoko en soi, au Santara non, c'est vrai ou faux? Attends, expliquons à comprendre dans aux atteints, comprendre les amis avant dans la pembeni. Bah j'ai de loin parce que bah approcher à batute. So peut-être au approcher au découvrir au changer malbayo mo. Moi un ami défendre à exaté parce que on dit manga aux alaté. Mais bateau bah yebinga ba vanda na ba yebi kina nazata bonté. Orgueil écoute ndeza na yebi bonté. Mais baloba bon qui nazara fier na yebi nanga na yokara azara fier azara orgueilleuse bon na yebi te so orgueil on va monter en côté ni na bonté vous allez la bonté mais chose grave encore que toujours bonne nouvelle na yo Sonia la poto parce que osa na yebi te à moi que sanga que non nazara sous artisticité na tika ngai mais aujourd'hui tu remarqué que bando kenda poto osala ni spectacle moko ni scénario moko boye ba bengsi bino bosali banzonzing o ba message robenga banzonzing na poto zagar même ko affronter ba ninga na ba collègue yebisa biso koto wana soko ju raison mais na ba massa na yo na ba collègue na yo tu es trop rare pourquoi? Ben c'est faux ngaza na batunyoso ba spectacle non kokutana bango en dehors ya ba msala na biso oui tokutana mais so ba sala spectacle na bango par exemple ba biba sala na Suisse ngai msusu ngana na mukanda okoma Suisse te na ko sa zarde te na landa bon na lo yenge tu vois so bazana msusu nango ba sala na mboka mo boso ngai na moyen okoma kuna te na okende nini donc batu ba mais quand même peu comprendre que pour tout ça ba réalité nango ceux qui ont un moyen de déplacer au Kibamboka, bazana mukanda rokende, nga erwana zaina ngote, moyen landa bango izakite, c'est ça. Voilà, donc merci de la réponse. Je me permets de bien vouloir dire un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent au 565, à commencer par Alain Django, le roi de Chicago. Là, nous sommes en Suisse, sans oublier encore Nazola de la Cruz, depuis Suisse, toujours un clin d'œil spécial à Fernando Tembo, l'homme valable, autrement dit, Motomokobia, Motonanjambi, et sans oublier encore Namalolo Loris, la Congolaise. Malobi, on est ensemble avec vous. Un clin d'œil spécial à Ted Tendai, le maniaque du dollar, autrement dit, le pétrolier financier. Alors, Sonia, Namatanga, il y a artiste,
C'est pour cela, moi j'ai compris, peut-être que parole au dans sens que Sonia orgueilleuse, Sonia lingi kaka azala yemoko, la mama tanga ba artiste au monde en raté, maman mona tout. Nous avons été que bako c'est là mais c'est vrai par rapport au biso ba nouvelle tout et combien le biso. Neti matanga ya manager na exalaki na Paris. Na kindara. Matanga ya Coxon. Non, au fait, il y a baki na no place ya ko sala ngoti. Ezaki awa nga pena préparer voyage na yakini. To sala ngo awa parce que biso na Belgique, to za pena bateau to za en Belgique. To za na ba 11, to za na ba Duchesse, to za na ba kuna. Donc bateau ba na Paris, organisation avant to ba été ndo zela. Bataki yamsusu et ça na Paris et ça ma boy. Tant na nyo se pe sa mingai nazo se préparer pe na na Kinshasa. Mais matanga manager na kendaki et ça na Paris ba louer salle to louer qui salle na yaki na lala ki na matanga. Voilà, merci na big manager. Je vais maintenant citer le nom à la personne de Alembia Robin Zambé ya boyezala te quoi. Na mikolo ezaka citer na mayela Nzambe Alembia na zolela. Big manager ya Sonia yeyo olingolo ka Sonia oleki epa ya manager. Voilà tout le monde a Céline Dion na zalagana René. Voilà. Ça se passe toujours comme ça. Sonia bazo reprocher bino les artistes nakala toyebela ki mama moza na kata Kinshasa a artiste comédien na kini ezala ki ba conflit ma mbebele na kini. Mais par contre bino ndé na ba artiste boké poto tozo mona bozana na comportement ya mabe. Ba artiste ya Paris, ya pardon ya France ba commis donc division côté. Artiste à Paris, il y a Belgique qui paie beaucoup de conflits entre artistes à Paris, à France, et à Belgique, et côté na 4. Donc est-ce que Marambutu wana Sonia l'air au coma qui poto le lope au côté na monde dango au mécène déjà na Belgique wana au remarqué déjà Marambuana non division comme makasi entre bino artistes na prendre pas non non parce que comme tu singa un artiste oza na poto wana. Ah, peut-être yéni mtaza un conflit na bato. Non, alobi division ekota makasi. Division. Non, tout ça l'assemblée tout solo. Mais non, ça assemblée ndeni. Donc ngana sola bien na mutu nyonso. Bato nyonso tozana bon bien, siko na rolo balikamba boy na télé ndeni ni ponga ça bien à tout le monde. Conflit en côté pas banane bon. Bah oh peut-être oh ya yebisi wana yéni mtaza un conflit na bato neti nga conflit na mutu te. Toza bien na bato nyonso, toza kuna meta awa zape na kina, toza na meta. Donc tout ça bien à batunyo so na conflit atana mutu mote na yebi pe ba obaza na ba conflité parce que na mona ke tout le monde na ba photo au moins oh ba kani photo ba kenda ki ba kani photo conflit en ezala erni. On peut dire aujourd'hui que besoin na bon terme maintenant ba artiste au bazo au bazana oza pour le moment na kati ya Paris tout ça bien makasi bolandra te ba ko sabinote tout ça bien tout ça vraiment bien. Si y a un problème, bon, place va vendre 10 mois les cambouisanga te, netinga non azwa problème na mutu morte wazana poto. Donc banana kenda poto ba on a kuta bango ti lelo nazwa na problème na mutu te. Donc na rôle le n'importe quoi te le cambo na beltina te. Sonia 5 ans en Europe du point de vue artistique. On peut dire aujourd'hui que tu étais en Europe. Le lobo est 4 ans ou 5 ans, Libanda, oui, Kinshasa, parce que Balobaka, pour tous les cimetières, il y a des artistes. Sonia, et là, on est déjà au Yosali par rapport au salaire à la Kinshasa, au Sali Libanda, du point de vue artistique. Sincèrement, Libanda na sala elote. Nous avons été aux Zola les Saboulo. Non, mais na Sonia. Oyambinga le lopo na Sonia. C'est ça. Maintenant, on a ça l'autre. Pourquoi Kotoza bazo lingate bazo peso privilège wana te ou comment ou bien yo moronde zo lingate te au moins ni pote ça mambebele hein pote ça ba réalité non OK boye ozana maramsusu non o ezo zo non mutu mamba parce que théâtre eza musana biso. Les gens qui ont joué, ils sont disponibles pour jouer. Mais ils sont importants, ils sont importants. Il fallait que si ça m'a pour attaquer des joueurs, il moral les a bien. Tant que moral les a bien, au bande de jouer. Donc moral les a qui vraiment bien té. Maman on a checké on a sima. Pour ne pas que les gens on continuer toujours.
il faut na bongisa na makam nanga après na continuer musala na osala na musala nanga. Voilà. Donc Kalaming pété et ça les biso bien présent na batu belé batu sarabiso est-ce que Sonia tiki théâtre ou bien à ko sala ra yango kaka bien manager ndim tazo pekisana ko sala ngote pour le moment tu veux éviter lobby voilà donc alors les lofani la poto en tant qu'artiste pour nayo ko fana na Kinshasa na ko fana na poto ni les amis non a pas question te na banga oyo le babo te le problème vas-y je vous en prie bon pour na biso ba tutoye poto na kimokolo ouais pour na biso ba tutoye poto na kimokolo ozanuka à l'aise pas na yo wana eza mboka mpa eza mboka na biso te eza ba oyo babotami na ba oyo na ba koli kuna biso vraiment na kibomama boye na yebi nyonso ya mokili na kesko poto na okoka te ato mesani mais au moins eza pas na yo te eza ya bakolo nango baza. Voilà, toujours poussana molo molo dans cette émission Jardin des Stars. Merci Naba staff tout. Il y a Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, autrement dit journaliste international. Il faut que je me libanda mboka après ça la bien quoi. Tu seras toujours pour tous la candidature. Merci na grâce Mbis, 3 fois la sexy. Nakati ya Panama, azota la biso en ce moment. Lelo et Kinshasa, au quotidien comment? Kito makasi. Na kution bien. Au bien avec ma collègue Nayo, ma concert Nayo. Si, très bien, tous en avons presque tous les jours. Na kution bien, batunions sont bien. En tout cas, na CP na kution batunions sont en bonne santé. Batunions sont bien. Les gens qui n'a pas soufflé qui n'a question mon boy. Mais apparemment l'air na kutana qui Nayo na moni ouais qui pour la bonne côté. Parce que nous avons Kinshasa pour prouver que ba mata na avion te. Batangela inga ba met pardon ba sila ba exil. Lenga mona kutana na yo na mona lokola wa no bongote. Est-ce que vous pouvez contredire hein? On peut répondre na place na te po yo mom to kuta yo bongote ce qu'on a répondre ndene. Olobi? On peut répondre na place na te po yo ndo ya ke kutia yo bongote. Et en plus sous pe na ko sala nga pe rare peut-être. Vous avez mieux placé à répondre. Balobe bon. Ah, on va prouver ba polémique au prouver ni. Prouver bango. Bon doit ba bien makasi bon on prouver le monde. Ce qu'on a qui bien la bango makasi, les lo bazo zwa audace. Parce que na yamba pe bango. Ba boya ka ba fio ba utaka poto ba artiste. Entre autres na otanga parce que les émissions pour les na bomba na le côté. Na nga pe banki te pour na bomba makam. Na yebi que alembi a contredire ngati. Big manager. Balobi que mettre autour ya awa ba exi ba bi non poto ya na le côté bango ne banzambe ato ti poto yi bango ne ba fin ba kangi awa uzala na bango bo fanda na bango ba propos ya bongo bande ko bazolo ba na ba artiste bazolo talibanda et ça la rabino comment nako lo bailo monter parce que na yo ki onté hein tenga na yo ki yondo yo ki mais on a une question tout ce que pour na yebi onté oui na répondre ndeni parce que na yo ki on pas na ya bino ba pozo ta poto tenga na yo place ba boyebi c'est ozobanga répondre ozobanga bango basi ba songa banga mutu apa nzambe na banga nzambe na mbali nanga na ba parents nanga c'est tout bat nous sont respectables bon na mutu na banga te oka sa on a te tito bango na banga na mutu te na respectande batu si loin oh non na lobani tu connais cette explication rien explication nini parce que ngana yoka place ba boya mutu te siko ngana obando lobani na ko expliquer nini bande ko na tabino moko place ba boya mutu na yoka te place ba boya ngana yebi te place ba boya soki bato tangi ba kombo c'est une nouvelle la PCO c'est seulement en tout cas yom to pesa nouvelle wana ça reste à vérifier ben oui on répond à l'internaute ndeni bana posa ba mais non botika ko luka ba polémique non la polémique non na pour la polémique parce que yozo linga on dit misanga likambo oyo nga na yebite comment na ko expliquer batata bino moko likambo nga mona yo ki ngote na bandolo bake oui ba boudé biso to ba ça pourquoi ta yo moko nga na yo ki na nga ngote place ba boudé batu na yo ki te to za la rapé bien to za rapé sincère baba ndeko na biso to sala musala moko photo za na bolingo
c'est pas que le quoi biso tout ça la théâtre to mema ngambo moko boye pour tout ça la théâtre non c'est pas que le quoi tout ça la théâtre na bango bana basi et il faut tout ça na ba problème ba polémique non place basi bazali problème ezanga te mais le soit na problème mo ata moninga chrétien peut-être nga mona ebine na ozongise na nzela mais keba bude batu nga na yoki na nga ngote na kolo ba lokuta te o ba bude batu na yoki ya ngote ni yo ya poto ekija na yoki na nga ngote ngalo ba mambo na yebi mambo na loba songa na bimisa munona nga ya mamba solo na ya te pona défendre moto to ninte na loba o eza ya solo o eza lokuta na ningo kota note parce que so bato wana ka ba vérifier za lokuta nga na obima na obima lokuta et alors mambo na yebi te na kota na monte. Jusqu'à présent, tu as de bonnes relations avec Exil Pechanga. Tout le monde, tous les lobby, tous les lobby. Tout ça bien à bangonio so. Donc, ezara irsilté, ezara nité bango tout. O a lobby ça, ngate c'est yé un problème nanga parce qu'on a sur ça tout le monde. Vous appelez la lobby ça hotel? Te na lobby o a lobby ça ngate. Une question. Vous appelez la non na ebité so batu bonso lobby ça ngate lo ba sou kala kala moni kala tant moni kala to se comprendre qui na noté to ba ba guerre mo froide na ba collègue mususu mais si ko to comprendre qui non likambango bando uta sous telle place tant to yo kanibongo et si là na to ko na biso bien to za mikolo mutamwa mkiazate to kuta na raso tournage eza ou soit mwani to kuta ni même mutamtaza occupation na ye voilà c'est bien compris. Comprenez que je suis avec l'artiste comédienne à la personne de Sonia Evoloko Oyo. Tozo solo la naie vraiment na Katia Kinshasa cette fois-ci avec Mike Lokamba 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Je vais devoir dire un grand merci à toutes personnes qui nous suivent à 565 à commencer par Junior AKM le tout na Katskarawana pour la polémique. Merci aussi na Tati Wabela, l'homme qui change 33 passeports par an et pourquoi pas dépenser comme ça. Na merci Kumote Maya Gobelisha, sans oublier encore na Mama Jeanne Miti, toujours na Katia Allemagne. Je me permets comme ça d'aller du côté de la régie où se trouve Trésor Melenga, en complicité avec Michael Badjin des caméramens, Bogar, Bogos qui vont devoir nous balancer cet élément et on s'y retrouve. Play. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi ça somol masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngora na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali Babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi caps. Voilà, nous sommes de retour. Merci Nakwari Bikwaka, Motema ya Angel Mbumba, très fort na kati Australie wana, balobi mo finuku ya bana malweka. Na pesi famille sotumbo tezala rendez-vous, système ka ya ba G na G. Voilà, toza toujours na Sonia balobi lelo combat, babenga combat nini? Combat de combat watu aki marate wana. Combat kaja. Lelo na we batina na okima wana na opakata. Alors tozongeli yo maintenant Sonia azalaki victime na matongele okendaka poto ba menasaka yo? Non. Ba menasaka pone. Ozala victimité na Belgique? Non. Non. Ba question nga tuna oyo ko wanga na te s'il vous plaît. So zaki victime ba menasaki yo tolobi yango. Ba menasaka na nani pona salaki moto nini? Olobi? Na salaki moto nini po ba menasaka? Non. Moi, tout ça là, on a des choses. Tu as rimé l'information. Ils ont pas rimé. Quand on a rimé, ils ont une information. Non, ils ont pas rimé. Ah bon? Ouais.
po na sali bato nini po ba menacer yo kasi bato ba vandaka bata maboma ba menacer bato bo wana iza wa bato ngo ba mo traiter bata poto ngo bata matu yo ngo suki banani bon ba faka maboma a monika Sonia olika wandu menacer ka pamba boy to à part ngaka ba menacer pourquoi bo so ba rumeur bo comme ça on ya solo pourquoi ndenge lobi yango moi teke kutikali ka rumeur kasi yo mto na rumeur ngo ti ce qu'on a pesio o na répondre est vrai moni bato amatonge lobi na ba maboma te bazaka te bavandika aboye babetaka bato to ba menacer bato non c'est faux o msu boyo kaka ils en ont lokuta ils a bon te rumeur au lobby bien mais l'information zo ko lobate on a pesio information qui pour ton information ba menacer ngati voilà, le vrai nom de Sonia, Sonia, le vrai nom des Anini, comme on appelle à Nancy. Nancy. Nancy Nani? Evoloko. Nancy Evoloko. To sukawana. Balobi telinga to kota moi to pusana. Mais pusana non. Na pusana? Ben oui. Nancy na poto azapana. Et pas nanga? Pas na yo? Marié ou comment? Là, non, m'a marié. Là. Cela veut dire que Moutaza déjà ou comment? Bon, maman, bimba bataille moi. Maman, quoi, nga pour moi là. Bat basala na bango, bat basala, ba ozana bango 5 6. Moi je parle que la vérité hein. 5 6 c'est-à-dire? C'est-à-dire que vie actuelle parce que nous sommes sans ignorer qui moi si azala rappel na jo azapena ba gender nae mobali pe azala kana basi na azala pena ba gender nae alors ngana tuni par rapport à makambo wana ocha te kasi yo mdozo ibsante parce ngala ko informer penda oh non pas jusque là o informer ngate olobi ke moi ça azaka na ba gender nae mais obi ke monde peut changer hein bokansaka te basi bazara wana vandi po azara na ba gender za mbala ba gender non hein. Bon, na yebi nanga te nga mamba o na yebi te na loba te o baza bon mete Sonia te tu veux retenir ni la question là te Sonia za mobali na yo voilà butikala kana mobali na yo bwende zala ka to beta maboko na ba parler kuna c'est qu'on a seko kitsa bokonzi bon c'est qu'on a seko ngwende mais baba to loba santa to kutumbele a appel sukila ba mabe te poni botale la batu Botay là pourquoi? Parce que tu bimsara oh yango nim tu ezala. Ben oui, il faut confesser mamba bien pour nzambe pas kokisa ngo. Faut confesser mamba bien. Ndio bolingaka bolo bara pour na plaisir. Ba tout ça bara pour na plaisir même tout ça lo bezo uta pena na kati na nzambe pe likola kokisi. Voilà, merci na bandeko tout. Bandeko tout bozo soutenir biso. Na bandeko boza na posa na tuna ba question ya mabe et puis na ko tuna pété tuna pété la bouche autorisée na ko tuna té voilà to comme na suka parce que lumière vraiment azotika biso o to ba ki est essentiel mais Sonia projet d'avenir na yo ezalaka nini tu es que les artistes bien que stopaki parce que yo mo lobby que non na ndo ça la société mais les jours à venir projet comme projet d'avenir ezalaka nini. En fait, projet nanga za musa nanga oyo na commission pe ba réalité. Monika nde to mona ba film ba Nigérien de ba komi musika. Nga pe za un jour bongo to sola ngomi na mbani nanga ke lelo binzambe sora swingi biso to commission vraiment na ba réalité. To longwana na ghetto. Ba projet za nango beleza ka wana te. Menzambe kaka na rolo bombo ete mutu so ko yiba pe mo komara bo yo za mo projet mo idée na mo opesi bato ba yibi yango bato ba lekio na moyen na minute ba zion ba saeli yango wana eza ba projet moko na gardon pour nanga moko mais oyo ya musala nanga yango na lobi ke musala nanga pe na kolisa ngo na sala penza na rosa même nini ba école moi ina ba école de formation ya nini voilà so nzamba sungi. Ina et pardon Ina c'est bien tout ça lango les jours à venir ils a idée bien ils a vraiment idée à bien voilà toujours encourager toujours ma coquille et mon en grâce à big manager donc et aussi toujours alors
Sonia na artiste ou pardon battrice voilà nigérienne Sonia kokana nani tocha pour les militaires pardon ah il y a pena ba douti te yemo solo bien ah on a si bat na parler ba douter na bangote boy ba souffler motelo quoi na bona nga ba souffler motelo quoi ah ouais komba cash na nini na yomoko non yomoko en toi yomoko kokokana mutu te kokana ebi ndingo loboko ka te me lobata sonner za fanatique nani wana na ko répondre mais ya ko ba kokokana em sunga ba bongo mais yo kokana mutu bon mutu wana kokana nani akwana uti nani mutu ngala nyina ngatanga kombote na lobi tunanga ozara fanatique ya nani pas fanatique na bibo mais ya kokokana mutu yo mona na kokana ne non il y a question nanga ngana yebi nanga malheureusement qu'il y a question nanga oui yo peut yebi mais tout le bon cas reste là bien nga zande fanatique ndé kokokana ya Rita Dominique yo na non il y a bien à part Rita babi ressemblance na yo ah bon dans un fanatique ya Rita Dominique il y a tonton Dike na fanatique ya Omotola ici ouais dans un fanatique na bango plus na Geneviève Nadje bon moto boko kana ya comment ya nidi Nadia Boeri nani Boeri so nani nidi et deux so penini ini edo oui bien na bien vous ça ressemble ou comment na bien ni edo vite que so bimselongi na ah bon te wana te okosi na bizana na poto batia ba page te que no batie wana batie pe wana batie ini edo batie pe wana non omona te non c'est masolo yo na biza longo lukuta te non batia te na mona te so batia kinga tout nazara informé so batie lo momo ba benga ta batie lo bobo na landa na ngao mais na mona no yanga na ini edo te mais na mona par contre na mona ya pechanga batie na Nadia mais nga na ini edo na mona te parce que ini edo aza mwindu nga na za moi teint clair o leki nga na teint clair c'est tout mais to kokana mais c'est bien so to kokana yum to monia ho tengate mais oui bien na ebiti on dibisa lo makasi wende ninga so Rita Dominique na linga Rita Dominique so bina kokana ini edo na boya ndeni mutamta za façon mona ba tout em so nga na hôtel bo na be kokana na miel de son te na kokana te ne kokana nga na biwe voilà tokomi na suka émission na biso lelo boye balobi théâtre so kufa nzonzinge kufi na ndenga osakana te ba DVD ko na ba 1 euro yo pe utile banda elo ni esali lelo ke théâtre ekufa na ebité ezabino mo ne pour BBC yango comme na niveau wana to ndengene non théâtre ekufa même avant na kende poto parce que pirate leki trop ba pirater yebi sanga bino mo boye original bo te kango soki nde bando te kango na ebité so ezara combien ou 10 euros ou quoi mais beaucoup temps na wenze ba pirater ba te kango 1 euro moto linga abimisa ne 1 euro ne asomba qui abimisa ba 10 euros 15 euros tu vois au monde que bango pirate mte BBC biso musana biso producteur au monde a se retrouver sauté abimisa mbone belé a salta film ne pour aya perdre pour ba piratango non avant que tes acquis bientôt ba oteka no ba master ba sali film na ba oteki master ozuno ka mbono momba oh OK bimisa nga bimisi na ndenge na mais lelo obimisi lo ona ba ke ba piratango pirate tekamina koleka o ayo mo original bibango yam tu pirate mte bomi musana biso il y a moyen pour nous tout sauver théâtre congolais na biso ouais en fait moyen et rose ezana ngopé parce que moyen ezanga na nkate on eza question ya ba producteur parce que ba producteur mso ba lemba la bon donc kama kamone ye ba piraterie koti ba baye na bango ba tiki na bango pe musala wana mutusu akoma wa musala mususu ba tiki monka keza perte e bazo saka perte ba changer na bango soki bango moko ba naeba ba série moko boye ba salara ba réunion na bango ya ba producteur pour batalaka comment ba ko combattre yango mais naebi suite sous-souté naebi suite le ko ngapi na joie kala banana kenda donc naebi penza sous penza minute voilà to comme na suka il y a émission na biso peut-être dernière question et vous allez pas na yo merci
na staff tout ya Congo elengi Dolé Champagne na pesi bino mbote staff Angola bande on a biso tukuna na pesi bino mbote merci na bande on a biso tout bazan Angola pardon na Brazzaville partout dans le monde à travers le monde à travers le pays. Voilà, c'était donc l'émission Jardin des Stars, une émission qui a été toujours conçue par vous et pour vous, Otoyambe Libino. Aujourd'hui, Sonia Evoloko, Oyo, à lobby quand même na micro na biso, ce n'est pas facile, il y a que jouer na micro parce qu'il y a une caméra, elle est vraiment assez réservée, bien que Mike Lokamba to kotaka partout. Il y a un moni penato nyatia wa, biso sa frontière quoi. Alors, to comme na biso na suka émission. Peut-être un dernier mot na public ou bien na fan et tout au balingaka yo ba sepela na moi message mort ba fanatique la Sonia ba tunyo so balinga Sonia na pesi bino na mbote ngande ko na bino Sonia na linga bino mingi parce que na ebiki bolinga musala nanga so linga bolinga ngate me musala na quand même bolinga ngo bondimango message ezaka que non tout tika ko zwaka ba rumeur to komisa ngo vrai tu vois parce que mamsu balo barapo na biso eza na ngo bongote zana longana lunette bien mamsu balo barapo na biso eza bongote nga ba traitanga de fière orgueilleuse banini mama so papa so vananga lolendo Maman, naïe complexe, ou bien comment? Complexe, il y a supériorité ou infériorité. Complexe, il y a nini. Non, ça complexé pourquoi? Parce que là, il y a poto. Il y a poto, il y a ma belle. Au côté déjà, mboka oyo, balembi ya bazala. Mais il y a kamba mobe. Eh, ah, vous n'avez pas ngati en ça 2 semaines. Mais tout, mon imbala moko bouillé. 5 ans. Il faut tes on a le éclaircir non les Cambouana. Obi mutu tout temps à tamboula azana ba programme naï. Ozomona mais imprévu peyaka. Na ko sana kenda ki pona zonga. Pona kenda ki pona zonga. Oui. Na kenda ki ya nini te ya mukanda mutu te na kenda ki ya visa. Na kenda ki pona zonga. Mais na komi kuna na zape mwana na botami na nzete te. Na sana ba famille na ngai. O ba moni ke non ozonga boyendenge nini. Bataille singa la réalité musu bataille mais yo linga bouger trop ce que so monter ko so isuko am so kende boye le ba pesi le am so pe sauter ozo tout moi ba musu ba kenda kepi mu comme na ambassade wa pimele visa babi oko kanga mutema te mais c'était difficile pona kanga mutema pona tiki na mwana na na Kinshasa na tiki famille na na tiki bande ko na ebele na Kinshasa na tiki na makam na musu na Kinshasa c'était pas facile ya ondimo comme maman na tikala. J'avais du mal à rotika maramnanga mususu awa na vanda ki yango ata bokoma bolobi ke Sonia lobaki rozonga zongite bokasi ngande na ndo vanda na zaki kimia na zena kimia te potiki mamsu awa nangola ndelo makamoso yo mozate yo ebika mamsu ezara yo mofuzala mais c'était pas facile pona komati na bambulo na vandi kuna ezaki facilité ce qui est pona msunga mona nga msuna zonga nanga mais okuti pe msusu bande ko baya ba iso babite likambo ça il faut réfléchir il faut zonga nano oui mais avant zonga faut zo eloko wana pour lobby au servir yo lobby au kendeboy mikolango kande nzamba zo batela biso to la mukato kokisi pe lelo mikolango na yepeka Kinshasa malgré okuti blo msusu ezana ondenge ezala kite mais quand même oye c'est l'essentiel. Je crois que na côté on a éclaircir batunyo so vraiment en tout cas interprétaka mabeke o alobaki akozonga oui na lobe na zonga c'était prévu pe na zonga na kende na ya bongote mais pope na tika la wana na sina vanda pe na lela ma miso tanganga bo na bi nzambe na tika lisundeni non ni non mo la na okokate comme na vie moko bo ozala na ngote. Voilà nanga moko. En tout cas, j'ai bien compris. Voilà. Mais, alobi, ceux qui peuvent le bar en haut déjà bongo, ils ont bien ma casse, mais tout ce qu'on a. Non, na olobango wapi parce que na ça na be mission sauté. Na ça na be mission sauté. Dernièrement, notre conseil mission on a moi de mena grâce. Mais tellement à poser une question na ligne peut développer en côté na l'exaction caramel les lobes n'habité pas na yo fona éclaircir bato po bato ba yebi na bon ezana bongo po mususu wa koma po zu mukanda yango akei ba okoma bongo
oui mais ezaki facilité na tika la bongo na koka kité ezaki ko koma na mboka moko boye ba biloko mesana nango te donc voilà. Voilà, merci tout comme na suka émission na biso, peut-être dédicace ou remerciement aux appels la bande de quoi yo, ba vrai yo, ba aux autres en ce moment. La fesse na mbote na famille nanga, famille Evoloko, famille Mobimba Evoloko, na pesi mbote na maman nangai ma fille Sephora, na pesi ba camarade nanga nyonso. Nanou Yolo, na pesi Sakina, Nadakiat, Diane, Karine, on s'en beauté. Na pesi belle famille, na mon baba bisou et belé. Na ba non na autres années femmes à Tigana. Na pesi ba bisou et belé Tigana mbia. Kolo ba forme, c'est mec na na lata. Ah mais non, Tigana mbia, non na pesi ba bisou. Tigana nani? Mbia. Ah c'est mec non? Voilà. D'après si Joël Mbi, ma belle sœur chérie, on a besoin de dedans nanga. Donc so moni Sonia na Bruxelles, au moni Joël Mbi ya. D'après si mon bal naïl André Bilombi va mbote. D'après si Tina Mbi ya. Moi si à Mila Milambo, bébé O Pierrette Mbouyi, Lili Moulanga Mbi ya. C'est mec bon on a zoité pardon. D'après si Hassan Kweti mobali na ye Mambo Tebele, d'après si KMB na biso, d'après si Alexis KMB, Mbote PDG, My Private, Rose Mkosi Kungs, pardon. Na vie fausse en ba camarade de quoi ba Rose tala kaka. Na pesi batu nyonso ona bosani na ebiti na pesi ma cousine zambe na kufa pona cousine na LB Bidjana Kundaka na Londres na ya nene na pesi bombote na pesi ba papi cho bureau talara bureau ne tombera jamais na pesi bombote mingi batu tout ya Bruxelles. Oh, nous sommes à Bruxelles, à Paris, à Nanette Mata, Fortine. Donc, Bambo te belé, on a Bossani, ils vont vouloir rater la caca. Et la caméra est moi qui me sabatou. En tout cas, maman, na pesi Micheline Massamba, on a la Banque mondiale. De Sonia na minute na poto soit bien. Micheline, ezangi 3 000 € cachés. Micheline Banque mondiale. Bambo te belé. Staff nanga mobimba, on a Bruxelles, Mati, moi c'est Narcisse Beyoko. Puis on peut bambo te calamité. Toza a Christian Mbia Bakano, mon fils. Na pesi bambo te belé. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci comme ça à Patrick Meka, Ombre Jaune, pourquoi pas aussi na Guilhem Maïndou, le mannequin de Paris, sans oublier encore na comédien tout, na Katia Poto, comédien na biso tout, on soit na Poto, Pambo Tebele, ya Jennifer, ya Mouya, Zigura, Ans Luzolo, Ans Luzolo, Fatou Miracle, Napesi Labrine, Maxi, Anakin Vairsil, Sila, tout ça pena Meta Awa, président Caleb, Yana, Theresia, tout ça Napesi du président Devos, on y a Sobambo Tebele, Mac la Duchesse. Na pesi sunana nyango nzambe nanga ba okanisa kwa na osana nko donc ba comédien tout ba na poto na ba na kin tous a famille to lingana tous a toujours soudé tout ça to ki musana ce qu'il bosse. Voilà, merci na Sheila Bax depuis Canada, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Sheila Kubangalia, Sheila Pamela Bolingo na Jobour, Roger Niwa, ya nanga mutema, Roger Niwa, mobali ya Nika Zola, ya nanga ya Roger Niwa, en tout cas, n'évitez, ya nanga linga makasi. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci na Erneline Poutou. Merci na Mimi de Paris, Azota Labiso Kalaming Tenakati Amabele. Merci
Narita Perle Rare Mukuna. Merci aussi na Raïssa Louye et Gloire au bazar na poto va soutenir vraiment Jardin des Stars. Merci na Brichou la Verdose Miel Yanzambe et pourquoi pas na Irène Kidia Makese et sans oublier encore na Bandeko Toubata la Bisso depuis Londres, depuis Paris, un clin d'œil spécial comme ça. Na Zola de la Cruz depuis Suisse, sans oublier encore une fois Bandeko Nanga na Nanou Mondele, Aza déjà na Kinshasa Awa et pourquoi pas Mama Paradis, staff tout va soutenir Mike Lokamba na ba vote na bino. Merci na Karine Bento, merci na Orange Dungala, merci aussi na Dembo Magui. Vraiment ba combo on a tenu encore lelo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci aussi dans la grande équipe technique derrière la caméra, lui c'est Michael Badjin des caméramans à Bogar Bogos, sans oublier na Trésor Belenga Tracy pour la même magique. Na ba ko bosana. Mais na pesi ba tout ba travers tout ya magazine Poissa, ba mbote belé musala kende liboso taram Poissa. Na pesi Kamika chama mutambo belé kamada Emile na pied mbote. Voilà. Je dis pour clôturer cette émission, je vais devoir clôturer avec une seule personne. À la personne de Tosambe Larameng pour Alembia, le big manager. Voilà, peut-être une dernière question au Etika Libiso avant que tu clôturer cette émission en beauté. Sonia, oui, Kinshasa, Toyambio, oui, c'est bien que le lobby vous allez qui n'a pas exil, n'a pas été belé. Alors, oui, Kinshasa vous allez ni. Tu as vu que Bamasa na belé ba comme basali ba groupe na bango bazo évoluer bango moko. Oui, ko fan ça. Groupe, mouvement ou bien oui, ko collaborer na Bamasa. Ouais, ko collaborer oui hein, na ko collaborer na bango pourquoi pas. Na ba exil. Pour exil la sala, je pense que ça la groupe non? Non, à ça la groupe T. À comment on ça la à groupe Kaya président Lombe, mais à ça la rappel ba film na film wa teka oui. Voilà. En dehors groupe Simba. Dans tout le bac le sera bengi Sonia aye atelongi naye. Vous êtes prêtes? Ben oui, c'est déjà tant on a poto a benga nga po ibsanga zo sala nini moko ya soki na bosani titre en ce qui la fille de son père ou la demande wana à ça solliciter nga déjà kuna ben nga Sonia soko ye bon sera benginga na jouer à ça ibsenga soki comme déjà près na ça na ngai. Pourquoi ne pas aussi ndingi bat pazo la Sonia à travers la société yumo ko sala makambo au X la zo sala. Mais nga déjà makambo wana na banda au salango na ba producteur avant. Ma film est belle, ça l'aime sous ya ngana joie mingi, j'aime ça film mais ngana travaille na ba producteur. Le but qui est actuellement au Tika, ndingo zongi Kinshasa boy. Na te kotika te, na zaki na mwani ni morobo, empêchement morobo. Mais na tiki musala na ngate, soki zaki na tika mais lelo yambinga na plateau na hote. Ouais, ezaki na zaki moi empêché mais na musala na ngana ça, na on continue. Voilà. Peut-être remerciement au Baksa. Oui, bat passer belé, mais na ebitem su bokata. Pour grâce à Kata ya ngai. Oui, na remercier ka batunyo so oyo balinga musala nanga. Et musala pe ya théâtre. Ba balinga musala nanga, balinga musala théâtre na remercier bango plus mbali nanga yimta encourager nga mingi. Nga ya mona limba nanga même sur émission mususu na lemba nanga moi yimta encourager nga te sala nga mona na lembi nanga donc ces ayem pour nanga moko mais mam soupe non sala te mais yé en tout cas il est là pour moi encourager nga yi ke Sonia faut ça alongola nga mo mo bo mususu nga ndo mona mususu mbali mususu tango lingulu kwa usala théâtre ababité kwa sala théâtre akata musala wana te na lingi wa sala théâtre te par contre yanga kutu yé pour na yé et ça la plaisir au talanga bon jouer au talanga sur une émission donc côté on a quand même nazara moi ne singo wana
ya msusu ba belle famille nanga ba on peut encourager ngai na msa na ngai kende liboso et famille nanga peu plus parce que na famille moro boy ya ba musicien bisu ba famille eza ya makila na famille ba musicien ba artiste donc pona bango ba benga star na bango famille OK ngai ngapi na benga bango ba star na biso famille donc to benga na bongo ba sepela vraiment ki no sonia fosala bango nansi faut que na msala na yo nansi mais moi bobole mbumo boya moka ekoti banini mais siko na sina telemi nazo continuer msala nga ka bambote ka ne ezala kaka na pesi mbote na Paul Mukoko Richard Biavanga na pesi mbote susu na ndeko na Janine Bomolo mwana ndeko copine okoti benza etalio yepso bakota te Janine andeko nanga autika ndeko nanga toloba munoko moko en tout cas ça attention na moto ba présenter yo wana bena Janine Bomolo yangai na pesi ya nanga Willy Musheni mbote ma petite sœur Cynthia Nguma na bébé nae na pi bango mbote mingi na pesi mbote susu nzambe nanga ma copine privée oyebi natanga kombo na pesi mbote ya copine privée na Londres na pesi ba bisou ebele alingana tanga kombo na ete abarana suksaka ma copine privée ya suka ya moto ayambanga koleka luka camarade nanga la reine azati la reine la congolaise. En tout cas, je t'aime beaucoup, ma chérie. Tu sais combien de fois je t'aime et tes enfants. J'embrasse tes enfants, ton mari, Pichou. Napesi Estia, ba bisou, ma fille chérie. Ba bisou, Bélé Nakati Alman. Napesi Bibiche Mobunga, ma copine. Ridja, Frézianda, ya. En tout cas, Boza Ebele, ba camarade d'Angaï. Et nana sou Clarisse Bokanyanga nzambe nanga ezoki meki baba Frida petit nanga Fallon tozani Anakin petit na biso na ba Joël Mbia petit na biso Fallon tozani awa bango sombote na Bruxelles soko lingo lia penza kitoko vandi penzo lie tranquille obika système amalewa soko ya Bruxelles et pas tina Mbia oyeka na salon au côté on a nasi obika bola kisanga place Césali au côté on olia kitoko oye au monde appelé Sonia wana donc tous alarana tous les jours bisonyon so Christelle Yolo voilà. Nous sommes arrivés à la fin, c'est déjà la fin. Nadine Lumaya, non, surtout Nadine Lumaya na Londres, Nadine Lumaya, ba bisous et belle camarade à Elbi, ma cousine, bisous, Bidjana Ikundaka. Bisous et belle Nadine Lumaya. Merci na Bernard Cavalli pour nos conseils na bino, en tout cas ça l'a bien boua musika, boutine de la biso ba conseil na Pession Beauté. Merci na bandeko tout pour ne pas monopoliser maloba à la émission Oyo. Quant à moi, je vous retrouve déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona grâce Studio NC Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassie Unité d'élite Bomounier la sexy Yemoko Serge Kabamou Adake chérie Yari Eide Kongolenge Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokatimbile Jolie Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mamosaka Mayebo Loso Boye pleye baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL
Sandra Kazadi, Christophe Moura Kazadi. Kongoma, elengi